Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolengo, balandi nyonso ya émission Second Souffle. Bisika nyonso bino bozana bandako, bisika nyonso to bozolanda biso pe bozolanda émission Second Souffle. Na lobi pe nazo répéter que otuti libaku malam. Libaku malam oyo tuti c'est pour que au sepela. Mais une chose, Nzambe asungi biso afin que doit pas partager thème oyo et banda ki banda début à moi oyo et tout ça qui na souka déjà et bah Bible lobby mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Thème oyo tout ça partager c'est sur la récupération. Nous parlons sur la récupération. La récupération yango ezalini c'est se remettre en possession de ce qu'on a perdu. Se remettre en possession de ce qu'on a perdu. Papa maman au perdani. Papa maman, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que toi tu as perdu? Et le connu yo perdant. Tu as perdu quelque chose de valeur. C'est pourquoi il n'y a pas un changement. Ça ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu? Et ça n'a pas bota ibele. Ndenge na zolo baboy. Vous avez une famille. Mais ce que tu as une famille, vous aviez perdu l'étoile de votre famille. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui va. Mabala izate na famille na bino. Kobonga izate. Misala izate. Évolution izate na famille. Mais au moment on a que vous aviez perdu quelque chose de valeur. Mais les longs temps sont pour que vous puissiez récupérer ça. Et quand vous allez récupérer, des choses vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir pour que mon makambo échanger. Ndeko nanga papa maman de mozola nanga. Tala no bien. Vie ezo marchete au salak mais ozo progresser. Bazo futa loka ba futote. Mbongo na usala kana ngwe lokote. Otekaka mais mbongo ndandinge kote kende ko yeba kapete. Mais voici le temps favorable afin que o récupérer bozuna yo, o récupérer mbongo na yo. Yango sikoyo nzamba lobi tozo parler sur la récupération. La récupération c'est se remettre en possession de ce qu'on a perdu. Regarde bien, tu as perdu ton mariage, tu dois récupérer ça. Tu dois perdre des enfants, la fécondité. Tu dois récupérer. Tu as perdu. Au perdre ma chance na yo, il faut récupérer yango. Tu as perdu ta santé. Santé na yo si au perdre yango. Ozo sala nyonso, ozo mela ba C4, ozo mela ba vitamine ndenge ba bon appétit. Mais rien oya comme l'était. Nous autres fumons makate au konda ka ko konda. Situation ça c'est dégradé. Mais je te dis aujourd'hui, oko mela oya mela kate, c'est-à-dire oya ko bongisa nous autres no mobimba pe vino e bongilo ba amen. Kombona Yesu Christ. Yende mutako sala ke o récupérer. Papa maman na sana mingi akoloba. Mais na koloba na mwango ngamukuse afin que boye ba ko se retrouver. Na yango. Ce monde est régi par des lois et des principes. Suivez-moi attentivement. Ce monde est régi par des lois et des principes. Donc l'homme doit respecter et vivre les miracles. Ceux qui ont respecté yango, na ebiso na pété nyonso okomona na bikamu ici na nkolo Yesu. Na yango ngai Josué Lokamba, l'évangéliste, votre évangéliste, le moindre de tous les évangélistes du monde. Ndena zolo banayo, ndengo zotalanga, pendengo zolananga, na lupili susuke otuti libaku malam. Na yango tika totanga na verset moko, bongo tokota na mama na makambo. Yokana no verset oyo. Marc chapitre 11. Na verset 24 à 26. Marc chapitre 11, verset 24 à 26, et l'obi, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Loba, amen. C'est la parole du Seigneur. Pour récupérer ce que tu as perdu, il y a liboson, il faut un esprit à pardon. Tu dois pardonner. Tu as la bozana quartier moko, bozana voisin boloba nagate. Yoku tu ne muto sambela, mais au lia lino obi jour comme on a mino nanga abaksara musa. Mais si ko zoma la ko zomi kanga yo moko. Bozana famille yo, ozana grand frère na yo, ozana petite sœur na yo boyo kanaka te. Boloba naka pete même bonjour et ça te. Mais si ko ozo le ko récupérer dans les péchés. Donc na rancune. Les chrétiens vraiment basaba rancunier na point zéro. Or Dieu ne veut pas ça. Il faut te repentir. Obongisa avant de récupérer. Si yo obongisité, en tout cas vous êtes difficile. Tu dois arranger avec Dieu, tu dois te repentir, tu dois avoir l'esprit de pardon pour récupérer ce que tu as perdu. Papa, même dans Moussala, tu as des rancines, tu as des rancines, tu as des ennemis. Ok, l'obisaka bangote, mais le lot nzamba singini obongisa. Tango yo obongisa, okomona makam. Et autre chose, ils allaient obongisa pena nzambe na yo. Dans la
conduite nayo, ta vie na ozomene. Et ça incorrect. Vie na ozomene, ça vie de péché, vie d'immoralité. Yon a zambe barrière et côté. Or, na Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Bible et le Bible. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui lui empêchent de vous écouter. Alors, il y a une barrière pour que Nzamba ya no la yote. Alors, yosko si tu es pécheur, et que c'est très difficile pour récupérer et toi la famille, pour récupérer Bozunayo, pour récupérer Moussalnayo, pour récupérer mariage, pour récupérer voyage, pour récupérer bien nayo, nous se perdra. Voilà, c'est pourquoi Nzambe Azoloba, pour récupérer, il y a des conditions. Parce qu'il y a aussi au bon de la crise pour battu. Les lobes ont témoigné, ils ont récupéré ce qu'ils avaient perdu. Mais Ngana Zosungayo pour que récupérer. Loba Amen. Papa, maman, Naza Mongunate, Nayo. Mais nazo sungayo ndengo zola nanga landa muke okosepela na moi tamuke tu seras dans la joie. Et autre chose, pour récupérer, qu'est-ce que Dieu dit? Pour récupérer ce que tu as perdu, tu dois chercher, il faut au luka. Mais yo okozwa ndenge nini parce que zo luka na yo te. Mais ko luka na banganga te. Po bato mususu ba ke pa ke talisa ba luka cause ba luka ndenge na koko bonga ba luka ba kota na ba maison ba marabout ba so kota yon ba bela maboma ba mususu vie et bébé au quatre relationnel Nzambe. C'est pourquoi Bible lobi na Matthieu chapitre 7 verset 7. Bible lobi ni yoka totanga bongo boyo kama kam ni Nzambe azolinga pona yo obonga. Matthieu chapitre 7. Tobani na verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande et reçoit. Celui qui cherche et trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Loba amen. Oyo qui siko. Bible lobi place yoke nzamba lobi pour que récupérer tu dois chercher. Mais yo lukakate, luka musala ou lukakate. Lukata moi moyen au salatabi au lukakate ou alors ozo luka mozo zwate mais nzambe alobi nini il principe ya koluka mais ozo luka peut-être te nzambe libosote ou alors okutani na muto azana do anate il y a des gens OK ba silisa na classe ba silisa université ba luka misala bazwate ba bondela bazwelo côté mais na mikomisité nzamba sungi ba yeto kutani to prier et tangwake bazuye mbala moko ba engager lelo bazo sepela. Il y a d'autres personnes OK ba sali nyoso azote ke zo simbate nyoso azo sali simbaka te. Oh ba étoile na ya famille ba étoile na ye ya business ba bloquer makambo nyoso tout. Mais pour récupérer il y a des principes divins. De tant to bonde na bise yo il faut sala bo tant to bonde na sima lelo mama zo sepela lelo frère na zo sepela. Donc, à commis contexte d'une façon exagérée. Alléluia. Là, Jésus Christ, il y a des gens qui travaillent dans la chance à battre. Que yo yo tandika biloko na yo monete kamakate. Mais il y a ils ont des même produit, même marchandise. Yo kuto soldé. Mais il y a des prix ni bazo sombela ye. Yo zo kende libosote. Nzoka, il y a zo travail na ba chance na bino a bloquer bino. Mais tango to kobondela ndeko anana gambela. Ate kaka par semaine tam sous deux ballons. Donc deux ballons peut y a ko tout lati à récupérer bon à saline de perte. Azobunda mais baninga bazoteka. Ye azoteka bien te. Mais tango aye, to prier c'est toute l'église va aider bâtiment journal solo ba. Vous allez suivre. Mais tango baye, na émission que to bondeli nzambe. Nzambe lobi yebisa sala bo tango ta sali bongo to prier le lokom koteka 12 ballons. Na émission 12 par semaine. Loba amen. Pe akomi na mbongo mbala moko afungwami baninga bazoto qu'est-ce que tu as fait osali nini poko maboye oteki boye osimbi wapi. Alléluia. Yango siko nzamba lungi o récupérer ba chasse na yo o récupérer koteka na yo o récupérer misolo na yo o récupérer bozu na yo o récupérer voyage na yo. Loba amen. Wana nini yango wana. Donc tu dois arranger avec Dieu. Il faut bongisa na nzamba o tubela o tika masum o tika mabe et puis o bongisa pena moninga na yo. Tango yoko bongisa okomona na pété nzamba kufunga ba porte loba amen. Loba amen ni susu. Alors un autre point auto zo ki sa awa afin que bolanda ba témoignage nini nzamba zo sala na église même. Église même ezwami na avenue Kipata numéro 24 na commune ya Ngaba. Nabike adresse ya ngana ndenge ezo le kawana et puis na ba numéro na biso ya contact ya ngana bokobenga après émission bokobenga to sambia. Yoka lisusu ndenge nini nzambe azoloba awa. Pour récupérer ce que tu as perdu,
tu dois faire un sacrifice. Loba amen. Il y a des sortes de sacrifices, mais tous le belango, ata moko umibale, bolanda siko. C'est-à-dire sacrifice au kosala pour que récupérer, ou perdra. Il y a un sacrifice, il y a jeûne et prière. Donc tu dois être fort spirituellement. Et c'est très nécessaire. Moïse a sala qui gêne à 40 jours, 40 nuits. Élie a sala qui gêne à 40 jours, 40 nuits. L'anda bien. Et puis, ce qu'on quitte le toujours, bah sala qui va gêne, Jésus lui-même, oyaza modèle nabiso azanzambe nabiso. Pona aya ko récupérer ba âme, oyazala qui perdu. Aya ko sauver ba âme, oyazala qui perdu. Il a gêné 40 jours et 40 nuits. Le pas amen. C'est pour qu'elle soit fort spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui dirige les physiques. Ce que vous allez fort spirituellement, même un autre oh ils sont faibles. Mais naïbi ce que vous êtes fort spirituellement, vous ça avec exploit pour sakanate. Nayango Yesu c'est le la Bible et le bique. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faut y ba que ça la gêne. Ndekonanga et kusunga yo. Totanga. Oyoka. Esdras. Esdras, chapitre 8, verset 21 à 23. Et l'obini. Yoka. Esdras, chapitre 8, verset 21 à 23. Et l'obi. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, surtout ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Est-ce que l'andisco? Yom to boko gêne lokonin mais yoka aw. Que Esdras alingi akite bisika bazalaki na mboka na pona bazonga na mboka na bango. Voyage wana ezalaki quand même na mwa koso mais Esdras alobi a gêné, a publié bango nya sobi tozo gêné moko to similaire liboso na Nzambe afin que to sala un heureux voyage na biso na basi na biso na bana na biso na biloko na biso nyonso. Abosani aoki soni asenga roi sécurité pour na escorter bango. Abi Nzambe na biso akosala ya minene parce que bon nyonso balukaka ye bazola ka confusion te. C'est pourquoi je disais tu dois chercher pour récupérer, tu dois chercher qui chercher Dieu. Na mosalo zo salana na eloko lingo o lukan na eloko lingo salana lukan Nzambe tu vas récupérer. Loba amen. Loba isusu amen. Ozolanda sikoy que Esdras a publié un jeûne d'humiliation devant Dieu pour leur voyage et tango basali yango babi que voyage erisisaki barisi 5 sur 5 ata tonga ebunga kite ata eloko ekuya kite ata embuscade ya kite ni accident ni bakomi bango nyos na biloko na bango et puis ba réussir la vie yo pe il faut ça yango nde église même et si ebongisaki déjà tozawa déjà tozana moment fort ya mabondeli ezotoka makasi ya ko récupérer et séminaire ezobanda lelo vendredi oyo donc séminaire un grand séminaire ndeko. Il y a récupération. Yaka okukuta na Nzambe ekobanda vendredi na pourquoi 17h 20h. Samedi 17h à 20h et puis dimanche na tongo 9h à 12h30. Papa maman 3 jours oyo ce qui ont raté c'est que yomoko olingyo souffrir même makolo beta makolo parce que il y a un frère qui venait de l'intendance makolo Tinangaba na afini qui pata numéro 24 na commune Ngaba et aujourd'hui a commis mon pas loba amen. Et ça n'a comme ça bolta musika wapi na kinga bois point chaud ayaka makolo to sali 3 semaines il a récupéré aujourd'hui il est en Afrique du Sud ba engagé na musala kitoko et a évolué pour dire que abengi mwasi na bana lelo bazo évoluer. Or il y a des gens qui souffrent même en Afrique du Sud mais talent de qu'on a souffert bato bazo ta Australie bato bazo ta Europe bato bazo ta États-Unis bato ta Asie par-ci par-là mais de yo zakaka awa. Nous avons appelé ça occasion. Vous allez sur le même les témoignages. Témoigner et Dieu va se glorifier. Voilà. Et là, on a zolo banam kousé yangwana ndeko soki olandi pe soki oko nabi ko tuti bakumala.
ba numéro na biso yangwana benga après émission parce qu'on a zo yamba te na yamba après émission au bengi na prier pour na yo au bengi na orienter yo pe okomona tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer ce que tu as perdu, tu vas récupérer l'état de la famille, tu dois récupérer parce qu'il y a d'autres personnes au bazo travailler l'état de la famille na bino bino bozo souffrir tant ça ça na famille mais aziba kongola nyo sakela bino bozo souffrir bozo prier zo simbate mais voici le temps favorable bo fungwama et Nzambe akopambola bino. Voilà, et n'a commis vraiment vers la fin parce que tozo kende tozo courir derrière le temps, ceux qui tozo partager même langage na technicien na biso Joyce oya kende sango a balancé quelques témoignages bolanda et puis na sima to pesa adresse na ba communiquer pe to clôturer et to prier pour na bino Nzamba se manifester. Voilà, c'est parti. Non, yo ça va opérer. Yo le va opérer, on va aller dans l'église. Maman biso paye, bimba nous a témé makasi bon point. Après ça me va opérer moi na okoya. J'ai mon côté na bi moi ko tu mba na ngabi on va $300 va opérer moi. Lobi na mo yé asomi ko d'olive. Yé yo. Mais t'es mon frère. Va dire papa na bébé. Alléluia va nous emmener. Papa, moi na yo, moi na yo. Moi na papa. Yo sabela ka awa. Sabela ka. Dans les locaux de zone ezabo. Ezabo. Tingo fa tele makasi papa maman no ba pour tout peso malo. Asomi ko d'olive aye na ngo desi mama biso. Alo mo atuninga, pate bino za nguyanga ndiye na ngata longwa kuna. Na laiti mwana abina nga stop huile d'olive pasteur ça mais so laiti couche pakola ka ni huile d'olive na si mwana lobi na pakole moi kama na moto tanga na yebi couche moi les gâté comme join na huile d'olive mobali no boeni kwa ka okuna nga pe na huile d'olive na kwa ka nga bita ka to se kanga couche moi les comme join donc yeye na bisi na pakola so moi die mo pakola ngo ye mo na kuteka pakola moi na pakola moi tim comme so ke ki no fungola moi na ko couche exact donc exact c'est sauté ça li sauté ça va ici est-ce va opérer la salle une année na blocage une année à blocage on a aussi un bon liboso mais na mambo boye comprendre blocage yelingai on a aussi un bon côté na fonga la tombola na gambela son a quatre ballons boye à date il y a moko à pousse na rasu pembe na do na ngai donc bitula biloko bima bien et mama be eloko ya makate mosu nalali na kati ballon ebimi kitoko baninga oyo bafungolaki pembeni na nga ebimaki kitoko te me bango ezotekama yango etekama te bele kotala ya baninga bino na bango eza kitoko te me nga eza kitoko etekama te ndenge nini na kati ballon na ofongola par semaine tantôt 2 ballons, tantôt 3 ballons. Mais il était comme la passe. Et il m'a bien, et il m'a bien, la terre a bien dit. C'est une année. On a même 500 francs de transport pour que les gamins là. On a roulé que langage. Nayaki awa en direct, mais moi je n'ai pas. Voilà, il y a alors, moi je n'ai pas aïe pas si. Aïe. Moi je n'ai pas il y a maman pour nous, il y a la photo. Maman pour nous, pas moi ça. Ça la photo d'attirer qui Dès que là il y a awa, il y a qui Ngai frère Patrick na pasteur Didier. Solo là qui veut faire solo là, la panique va prier awa. Au fur et à mesure dans nos samedi là, na ya va prier, donc là c'est ça. Dans nos samedi là, nous va prier de lundi, mercredi, vendredi, dimanche. On a aussi la prière. Au fur et à mesure dans samedi là, donc là ils ont continué là. Maintenant avec l'église. Pour les gens qui ont le pico, ils ont un bon monté, ils ont fondamenté, ils ont été quand même, ils ont un bon monté. Si on a un bon, 50 000, quand on a une journée, on a réussi à la comprendre. Moi, je suis en train de réussir à la comprendre. Si on a fini un bon, on a fini à que les mandés vont réussir à la comprendre. Par la négocier là, sur la négocier là, vous avez aussi là. Sera bon, sera baba qui bon au pesquil. Sera un bon, baba bela. Nous faisons un bon bela, pour qu'il va dépasser avec ici,
Elle passe à m'embêter, mais là, si ma bon, tu vas aller au déla. Nanda, c'est à au déla, tu vas maintenant sur la. Bon, et ben, il est au fond, et tout, et il témoigner. Ça va c'est le problème. Quand tu as un poussé pour que marche dans la pasteur, ils ont mon ami. Oui. Si on a bandé, on va à Torala. Quand tu as un poussé. Pour y en aller, c'est un lundi, on a pas qui ballon, on a qui deux ballons, polo blanc, na polo couleur. Na 4 ballons. Na fait na moti pourquoi? Na terre liberté. Lundi en haut. Na yé, na service pour ça lundi. Service c'est ça ma lundi. C'est ça ma chaque lundi. Amen va ensemble. Oh le baka. C'est là. Service c'est ça ma lundi. Ce que service c'est ça ma lundi belé. Service ni o ça ma o yo lobi, ça pas fongoli. Oh ça qui a la première oh le baka. Oh ya ça poste oh yo azana poste pardon. On a 5 000 francs, 10 $, 5 $, la bonne aïe. À comment la service là, non. Le bar n'est pas ensemble. Même qu'est-ce qu'on a dit? Service à l'île. Ça va faire la ligne. Voilà. Néo yaki. Dina yaki, na bon moté. Je n'ai pas été quand tu peux la bien été. C'est quand on a 6 000 francs à ma boucle. Dame, on a 100 francs d'Inanda. On a 6 000 francs. Si on parle de la Nini. Abima kaka. Tu penses que combien? La paye 5 000. Donc tu as 1000 francs. Aujourd'hui, bon, voilà, responsable. Alléluia. Responsable. Merci à part. Mais ce qu'il y a 6 000 francs. Mais à 4, à 5 000 francs à Pessi. À tiens la combien? 1 000 francs. Aujourd'hui, nous avons la poste à Mbongo. Alors, Mbongo a fait le groupe à l'obéler à Ngo. Dans l'obéler qui a Ngo. Donc, on a eu. Na poussa le bosso, na pesi ombo, kainga le boko, lui na ngai jeune, nous avons pu sur adapté. Comme dans les autres, on remarque qu'on a aussi un bon moment. Na baba qui a mis aux femmes. Na zone na la loti, par le gars chemise pour attaquer à noir. Allez, tu as chemise à paix. Alléluia. Est-ce que aujourd'hui, quand ma maison se passait, donc à Tossi, Maloba et Dini. Et chez nous, pendant le Mosali Nini, nous avons bloqué le sous à sa tête, on va aussi manini. Dans la zone, à l'autre, à l'attaque chemise à Nini. Quand on a un chemise à Nini. Et ça, j'ai l'université. Donc, à ce moment, on va continuer. Et puis, on a dit, lundi, la prière, parce que ça service, il y a lundi, on a fait 6 mots, mais elle a dit, c'est un homme, nous avons de vos soins à date, mais il y a bien quand il est bloqué. Papa, comment on a lundi si les lots, on a qu'au fond, on a par semaine, 2 ballons, 3 ballons à passe. On a qu'on vient à Ninga, on a fond, on a été caméra, parce qu'il est là, on a vient Alléluia. Par semaine, on a 2 ballons, 3 ballons à passe. Quand on a fini, on a fait un bon idée qu'il n'a pas été mais les autres, avant on a 12 ballons par semaine. Chaque jour, on a 2 ballons. Où est-ce que la bière là, c'est Kaka. Alléluia, voilà, on là, message non dit quoi la bateau nyos matin kakabazo bazo fumamati. Vraiment la bengi bango o na bondima parce que ngata bondima. Parce que ça bondima au moins bikamati. So ko se bondima no au moins bikama. O ça va problème mbongo aya akomona o ta ma osala pona yi. Aya akomona o nzambe akosala pona yi.
papa. Kombolanga José Bontone na vandi na Yolo Sud. Olingo témoigner ça massage pour nous papa. Alingena témoigner pour Nzambe abikisa inga na lokolo oyo bandana yaka premier jour awa. Tanzali kokoka kolata sapato te. Olata ke sur sapato te. Et ça les pour les belé. Et sali mikolo ebele. Alors tango na ye awa obondeli ngai na komi kolata siko sapato. Mikolo douleur esili. Douleur esili. Sapato olata sans problème. Sans problème dimanche pe awa lobi na alata ki sapato. Olata ki pe sapato. Alléluia bana sapato. Mais chose curieuse na popa pona ya awa. C'est à libumunanga pasi moko ya kosakana te. Etikala yeka na ya te. Mais na lobi na kombo na Nzambe ya Josué. Il faut na kende culte ya lelo ya poko. Oui. Na telemi na ba douleur na nga malembe. Na yeko koma presque 19h. Nde na vandi wana tango to yeko bondela awa. Motoki moko yelinga na vertige na ngai pe na kwe. Na simbi kaka mututi na lobi na kovanda te na telema kaka. Timbala moko motoki wana ikiti na yoki peli pumo ikiti mbala moko. Douleur peli oui. Sili mbala moko. Samba vikisi yo. Kama na ngama Christine na bandi na makala alanga kusankwa. Olingo témoigner ça bien maman Christine. Asali pour nous. Na la mugi na tongo flash mo na zwi na panzi. Na tali banabi. Avec le panzi. Panzi papa. Mais na zaki na course na bimi na keika. Komi kuna na zo bunda. Misu na miniti lisusu elandi. Misu e indio mo nisute. Mwana tali nga bona misu abiko mama ni lisusu boye. Des jours de moins zati. Papa rouge donc tina zo ya wana. Ona kitaki bombo na katika magoma na bina ukende kama kontina mfuma malema. Na ko pembeni boye. Libu mo lisusu. Lotina zokota wana na kobondela na bika Nzambe. Vraiment. Nada de hoy, iko simba te. Pesanga kima do ti prière osa na bima. Prière komi na katikati ko na kende iko simba te ngabi pesanga kima ti prière esi. Na mini peno ki bumu. Nielo ko ya ki te panze amo ko de. Panzi. Elimwe. Donc panzi liwe yango. Na fuka mana. Iko simba te. Na zo rien, na fuka ma rien. Na zo ata na vanda kana kiti. Mais suka ta on lobi ke mutu nyoso na se. Na bouger bo nien. Et le côté. Tam na mutu nyoso fuka manase. Yo fuka mi. Panzi esili. Et le côté zate. Bongo misu. Misu mutu na ngi ondire lo koza. Et le côté sur terre na le côté. Pona lobi mutu nyoso bela misa sala nini? Simba. Mais misu esili. Alléluia bana zape. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Kombo na mama Caroline. Olingo témoigner ça parce que pour nous. Na ina témoigner donc ina omona ka Nzamba Josué Lokamba do. Moi biso ezate na bata tana komi na lubwapo. Nzambe na ko tikete. Ata wapi na ko kende. Amen. Na ebisi bana na bite na oyo ka nzoto piete ndine so déranger nga makasi. Lino so déranger nga penanga bi ngabe mujanga olia nguba na olia la leke na Nzambe kaka Nzambe Josué Lokamba mapeleka kwa mwana konyata na yo kaka lino anekende na okutu pona liko santira mote oui na koti peto bandiko prier na bana donc prier au utole kaka donc na santi pe na oui ke na za Nzambe amen na Nzambe na simba ka lino place yo na mukutu papa bondeli te mena simba moka na bandi ko simba na zo fina na waka papa bi place nyoso maboko na simbi yo simba be ba place zo ka pass na simbi ke ka bona ka mupepe moko e kotika na muno na yoka te papa amen Nzambe za mala amen ya wana kumi Nzambe donc c'est comme souffle koti e koti pe na papa kali dans terre elimwe ba lokolo lino te e lokote na ba nyoso est-ce que Sœur Angèle. Oui, Sœur Angèle. Olingo témoigne ça message ni pour Sœur Angèle. Témoigne pour Nzambe. On a un accident de la Bakongo. Fini vraiment sain sauf. Donc, tu vas confier mais yo Nzamba bateli yo sain sauf. Moi na Josué. Si quoi na moni oza isu na témoigne je me suis olingi yo témoigner mais awa na église même. Nzamba c'est isu pour na yo. Papa na yaka awa papa bongela ipona ngai esenga lokomo na bandi eza malamu te na nzete moko wana na kati ya lupango
ntango obondelanga na papa ozonga na zongi okomona après bapriere papa besekinga okomona ntango ezikika yango nzete monene ya fleur nzete monene ya fleur kaki ya nzambe ebeteli yango kana elanga ezikika yango nayokoka sikoyo voici nanga moko ayekoloba nzete oyo ezalaki siège ya bandoki nzete oyo nzambe azalikumu lokola yesu azwiyebisanga nga mpe nayekobisinga victoire adi esika nzambe na esi na bapriere wana biaokokolekabala oui sikoyo ntango bokutani na paster paster yebisaki nini nzete ewana déjà paster alobaki nzete esiki ezwi kake esiki siko nani basali baretana nanini paster alobaki nini lisusu na lupango vandi na kati wana na aveni oyo aza leader déjà ya bandoki aveni donc akufi nzambe afrape donc moi siko bilembo oyo esalami siko bato nyonso oyo bafai na mapango eza movu te to alia voyage tomi tutu mapango oyo babebisa yango banzete balona ekontrolaka bato po efrene bango okoloba bango nini message nini kopesa bango bosi kosambela kuna esimba te baya na mema nzambe azosala baya komeka nzambe ya paster Josué amen napesinga mbote na église mobimba oyo amen nasimba liboso omoni efeki nanga awa nayaki awa c'était vendredi nazalaki na estomac makasi na bandaki kobela estomac makasi na ndako mais nazalaki kolanda paster na tv ezalaki na chaîne ya paster mokolo c'était mercredi na butu bon namana makambo bandaki koloba bandaki kosimba motema nanga makasi mpo nasalaka commerce mais commerce eza kozala na blocage makasi yango nazalaki na estomac makasi ntango nakomi awa nakutani na second paster yo bandaki koyamba bato me ntango otikaki place nakutani na ye nazalaki na estomac makasi abisinga fu atuninga eske ososala gene nabi nani nasala gene te a partir alobi na bandai gene nazalaki na estomac ti lelo estomac kote kei nazoyeba te bien pasasana yango nakutisi nzambe estomac eleki mais sikoyo obiki nzambe abikisi yo so bato nyonso bazala baestomac okoloba baoni papa baya kati esika nzambe azali awa donc en tout cas nzambe azali na bosa na esika nzambe azali awa epuis makambo mpe efungwami amen kombo na sœur Sarah nafani na ngirengire na movenda ovandi na ngirengire na movenda siko olingi otémoigne nzambe ya basœur Sarah nzambe asaleli mpo na yo nzambe asali na mambo ya okambwa nalandaki paster na tv nayebi awa te oyebi awa te olandaki na tv nalandaki oyo na tele ntango nakomi na tota te mpe nga na mama na nga nalandi témoignage moko ya sœur moko apesi ke mama mokolo abi azalaki na problème ya barègle nga mpe nazalaki na problème wana nasalaka 3 mois 4 mois namona règle te so règle ebimi nga donc ifo nazwa batonga banini mpo naza calme ya turo ntango eyaki antuka etungisai nga makasi nake nakoti échographie mwa eza te makili ezobimanga kaka ebele nayolanda badocteur oyo na tv te balobela bakisa bokoko mama abi nanga akende nani mpo ozanyokaka moto ezosala mponga mpe nazalaka nango naye kokende nabengi papa nabengi ye nakei ayebisinga ndenge oza boye avant kutu nao nakendaki hôpital balobi na maki nazosenye fo nasala examen mo boye mpo balandelanga bamoni na kati ya naza batrouble ya règle makasi natali na bi makambo naokenda ngo wapi naobebisaka bambongo ebelebele na lembi namoni su bato bokoko nakei kuna bayosenganga $350 mpo babandanga traitement nabi nzambe nga moko kutu maladi siko moto aza maladi nozwa mbongo wapi navandi nabengi collègue nanga abati obetanga batonga soki abetinga batonga mwa moke nayoki bien soki batonga esili nakili ezongi kaka kobima nasali nango déjà 1 mois na ndambo nalembi ntango natali na tv te metuti mama nanga mama bi okokende église oyo te ifo kende nga bi mama nalembi soki mpe kobimaka na moka ata inane ebima nango nalembi na ngai naye kozwa numero ya papa nabengi
ntango nabengi yo motema moko nakite motema mosusu nakende nga mama binanga kende nanu naye kobenga oyo opesanga programme ya mercredi naye awa ntango namoni baninga na bahuile espi mpe etindi kaka nasomba huile olobi nanga lo te nasoli mpe na yo te nake nasombi huile papa mo azali libanda moto asobela ye nga huile tokutani tosololi opesinga bapriere ngo opesaki nga na pisom na huile olobi nanga ntango ozomela huile ozoutilize huile déclare loba ntango nazongi na ndako opesaki nga gene na 3 jours ya 6 20 na 20 heures abi mama naolia te soki naokufa nakufa napriye na gene na bandi kopeye soki nakomi ere omela huile na déclaré nalobi mosali nalobaki na kati ya proverbe alobi ke pouvoir ya liwa mpe ya bomo eza na monoko na biso nga nazodéclaré makila oyo nde naomela huile oyo eza huile te eza makila no yesu ekata hémorragie nyonso evandi na nzoto na ngai na meli premier jour na meli ezobima deuxième jour troisième jour na sisi kutu gene te ekati na nde jour nayaki wana mpo na témoigne nayebisa wana ndenge obimaki donc nabaki fo na témoigne nzambe naza lese. Voilà, merci beaucoup Nayeli Soussou. Bon, moni bino moko ndenge ni nzambe ya osala na église même, il y a des gens qui ont récupéré le mariage, qui ont récupéré leurs chances, il y a des gens qui ont récupéré leurs activités, ainsi de suite. Moi, on a commenté, ils ont récupéré santé, azalaki malade, abiki diabète, abiki sida, abiki cancer, abiki, et puis plusieurs autres. Ndenge nzambe ya sala, ils ont battu moussou nzamba bimé la PC bon, lelo a récupéré ba chance et a évolué. Voilà, c'est parti. Alors, tous les gens adresse Nabiso. Adresse Nabiso. Église même. Église même. Et Joami na avenue Kipata, numéro 24, na commune ya Ngaba. Église même. Et Joami na avenue Kipata, numéro 24, na commune ya Ngaba. Et ça, place ni. Yoso ke uti commune ya Kinshasa. Uti Bandalungwa. Outi topé par Sokoti commune à Kinshasa, Outi Barumbu, Gombe, ainsi de suite. Au Zubisia, rond-point Ngaba. Sur Zubisia, rond-point Ngaba, Oleki Yolezo. Parce que ce commune à Yolezo, juste 5e avenue après rond-point c'est l'avenue qui pataka. Donc 5e avenue après rond-point Au commune à rond-point Oleki Kaka rond-point au Tangi 5 avenue. C'est l'avenue qui pata. Na Makala te. Parce que Sokoti Gotona, na droite, Eza Makala, na gauche, Eza Ngaba. Avenue qui part numéro 24 na commune ya Ngaba. Wana okukuta na biso toko prier to nzamba osala. Soki oti bandale ipen, soki wapi, soki Delvaux comme la Victoire. À partir de Victoire au Zubisi à rond-point Ngaba. Soki ka koleki yolezo 5e avenue c'est l'avenue qui part numéro 24 na commune ya Ngaba. Soki oti ipen oleki nzela rond-point. Oti cité verte Masangambila, campus, intendance Livulu, Rigini. À partir wana au commune na rond-point Ngaba nde au Zubisia yolezo kapela. Soki kaka oleki commune Ngaba petit pont Kipata isa arrêt isa pe avenue. Bakitisio mbala moko okotika koto bokisayo ti na numéro 24 isa musika na principauté numéro 24. Au comme on a déjà pancarte ezali wana o batie ba programme surtout na elongia pasteur Josué Lokamba Kunz. Comme on appelle au côté au kuta biswana. Tu peux prier nzambo ça. Yo bato changu nsele parce que bayaka maluku nsele. Ngamanjo, mambutuka, bato surtout ya Kinkole, Mpasa, Mikonga, Njili, ainsi de suite tout masina. Donc aujourd'hui bis ya commune ya Ngaba, koza rompo Ngaba te. Aujourd'hui bis ya commune ya Ngaba. So commune ya commune ya Ngaba, okiti kozi subicité, beta ma colonnette ozo ya côté ya Yolezo. Beti ma colonnette ozo ya côté ya Yolezo. Okomika na petit pont otuni avenue Kipata bakolakisa yo okoti mbala moko avenue Kipata numéro 24 na commune ya Ngaba. Voilà et ba programme na biso batamatete ozika bisi ya 15 yolezo kapela juste bokitsoka kana avenue Kipata nde okiti wana Kipata okoti numéro 24 okokuta biso tozali wana bien disposé pour na biso pour na bino. En plus horaire na biso ezali tous les lundis toyambaka 14h 17h. Et puis le même lundi, il y a la prière, il y a délivrance. Prière, il y a second souffle, puis il y a délivrance. De 18h à 20h30. Wane zalaka ben dabika ndeko yoko yoka ndenge nzamo délivrer, batu bazo témoigner sur place.
ezate ba guérison ya nzamba ko sala te na bisi bino ke bokolanda to bondeli pona batu ata to symbiote parce que nzambe na pesi dowana même to symbiote to bitaka ke nzambe simba kaka place zobela to bondeli na kombo na Yesu amen amen simba place zobela isili longola loboko malade disparaître batama ngundu donc hernie limwe malade ya mikongo ba nini tout kili ba sinizite ba malade ndeke ainsi de suite ba so bika nzambo bikisa bango pona nini nzamba pesi biso don ya ofele et tozo pesa pe ofele to sengi bango te soki ndo ye opamboli biso gloire à Dieu nzambo pa opambola yo voilà ba to déjà ba ndo benga mais dis-moi na lobi ke benga nanu te alors yango ta na solo ba lisusu boye wana tous les lundis programme à lundi peto yambaka mercredi na vendredi à partir à 13h même 12h comme wana parce que to comme déjà 12h30 to bando yamba 16h à partir à 17h prière et bandi il y a délivrance puis il y a guérison miracle de 17h jusqu'à 19h30 20h wana mercredi na vendredi 13h to bando yamba ou 12h30 to bando yamba 16h et puis à 17h de prière et bandi 19h30 20h et puis dimanche nyonso nde tozali na 9h à 12h30 oye to bondeli nzambe kit action de grâce pe à second souffle pe na sima to bani suko yamba bato ko prier pour na bato bazo kangolama bazo récupérer nyonso babungisa mais n'oubliez pas que 3 jours oyo lobby vendredi donc pardon vendredi oyo vendredi ndengo zo na vendredi à lelo vendredi oyo samedi de 17h à 20h prière à récupération puis à guérison miracle yako sakanate tu vas récupérer ce que tu as perdu et puis dimanche ne ko zanatongo 9h à 12h30 pe toko bonde la pona ba batu nyoso toko bonde la pona ba action sur ba activité bato et nzambe na nguya ako se manifester voilà na solo baboye ndengo landinga otuti libaku malam est-ce que zola nanga et libaku na yo okosepela nzambe okosepelisa yo yango longola souci soki ba iskoka ke na ba faux prophète soki o mona ke lokote na biso ke nzambo yo meka okomona bato atembe ba ye ba moni yango et nzambe a visité bino voilà nazana mingi ya koloba mais lisusu programme ya mois octobre ndeta opesa kala mingi te okomona parce que dimanche oyo ils le 2 octobre ndeta zo clôturer et puis bokomona mais ça continue toujours même si tu clôturer dimanche ya 2 octobre mais les prières continuent toujours jusqu'à ce que Christ akoya batu bazo tatola batu bazo bonga batu bazo sepela papa maman yo tikala kaka boy voilà nabi ke olandi message wana et puis na pesa ba numéro parce que na bosani ko pesa numéro na pesa ba numéro et puis na ba ko prier pour na bino voilà ba numéro ya évangéliste Josué Lokamba Kunz wana kombo nanga évangéliste Josué Lokamba Kunz ezali 089 91 055 donc plus 243 89 91 055 numéro mi balezali plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 wana soki obengi nde okomona loboko na nzambe na ko prier pona yo e nzamba ko sala et miracle et s'opérer sala ne tozo simbanga sala ka ne tozo simba maboko na ngai e na prier nzambe na nguya tala bana na ngai o balandi yo Seigneur bazali bana na yo bazana we sengeli solution pesa Seigneur et belle ba étoile les a bloqués et belle ba femme les aussi maté et belle ba promesse mbongo les aussi maté ba perdre ba mbongo ba perdre mituka ba perdre ma pango ba perdre ma bala ba perdre bana le ba récupérer au nom de Jésus-Christ recevez ce que vous avez perdu au nom de Jésus-Christ yo mutoza malade ndenge nazo sambela sikoyo soki na siso sambela au 6000 places zobela guérison et la tayo na kombo na Jésus Christ bo vivre second souffle nzambe na ngai akamwisa bino et lelo makamba bien et pesa melabino na kombo na Jésus Christ. Amen.